Tobonde. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo songe. Nzambe na ngai topesi merci na mokolo ya lelo ya le 20 avril 2025. Papa topesi merci na ndenge opesi biso souffle de vie oyo ememaki biso na esika oyo ya solo toye na bapasi ya ndenge na ndenge. Bana na yo mingi bazwi batraitement ya ndenge na ndenge papa. Na ntina ya botosi mpe kolela epai na bino toye me mingi na ngonga oyo baza na bandako moyeba ya kokumisa bino ezali te kobosana bango te. Bamosusu na bopito loboko lweza molai papa simba bana na yo bakoka kobima na esika ya mpasi bango bazali na prison bazali bisika ndenge na ndenge oyo tozali komona te. Esa biso bobangi ya Nzambe papa bipai touti eza mosika kuna tozali kokende nde ya solo makambo mingi oyo tokokutana na yango ekozala na biso lokwa surprise yango bazali koteya biso tobongwana. Bozala na biso boya koswa na biso opesa biso maloba na bino ezala ya ngai te mpo nazali se moto kimia tosengi kobanda na Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo songe. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo songe. Sainte oye. Oye. Tolembi hein? Mama mwilo ye. Oye. Ya solo photo za na lesengo makasi. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimamu Yamani Mwana Vera Wazola Waebizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka. Ya solo batatana ba mama malobe kozala mingi te ekokaki nango kozala mingi me ntango na biso ekomi mosika. Lelo ezali mokolo monene tozali na sanza ya avril toyoki matei ndenge mama asili kolesa biso ndenge papa évangéliste alobi tango bakoteyaka biso ponso tokozalaka très attentif ndenge tokozalaka na kati ya classe to salle de cours professeur azali koloba liboso biso ponso makanisi na biso epai na ye na miso na biso na matoi na biso yango bakoteyaka biso mokolo na mokolo. Ya solo tozali na sanza ya avril tobandaki yango le 2 avril toyebi date ya le 2 avril. Nzambe na biso oyo apesaki nzoto na ye mpo na yo mutu mwindo okokobengama mutu aya kobimisa biso na libulu tozalaki ya molili apesaki kore ame mpo na yo mutu mwindo. Tala niongo monene oyo tozali na yango na tato ya fandisi biso kati na esika oyo oyo apesi biso kombo na ye tozali bakimbangiste. Le 2 avril Nzambe na biso azongaki na Kinshasa. Nzoto na ye eyaki po ezala légende te. Nzoto na ye eyaki oyo tozalaki toyebi mayemane kaka le 2 avril. Le 3 akotaki na nkamba soki okei lelo na nkamba nzoto na ye ezali kuna avandi mpe kuna kimbangismo ye. Atiki biso depuis 1951
lelo soki bafungoli cercueil wana azali mobimba to azali mobimba te? Azalaki embaume te ndenge tokolobelaka yango chaque fois kozalaka molulu na ye. Azali intact ndenge alalelaka mokolo wana le 12 octobre. Lisu moko ekangama mosusu ezali kotala. Déjà 9 ans après, na se ya mabele balongoli ye po bachanger cercueil. Ndenge batielaki na kati ndenge abimelaki. Le 3 avril à Kenkamba, soki batuli bino, est-ce qu'il y a solo? Il y a le 2 avril na matadi mayobi tumba elingaki kozala pa bate bazwa cercueil po banzimaki teke moto azali na kati. Bayebaki teke azali nzambe. Le 6 avril, nous connaissons tous l'histoire. Mais le 6 avril, toyoki masolo na bato ya Kinshasa. Ce qui s'était passé na mbulo yebetaki kuna ya Kinshasa, toyokaki to toyokaki te. Ekamusi bato. Mais makambo te wana ntango ekomelaka biso na badate na biso historique, faut tosalaka baanalyse toluka toyeba le pourquoi et le comment likambo wana ekomi ndenge wana et pourquoi cette date. Est-ce un message oyo nzambe aza kopase na biso bana na ye po biso bato toyebi ndako ya tata, toyebi tata na biso alingaka nini te. Le 6 avril toyebi histoire na yango, toujours le mois d'avril. Le 12 avril toyebi musala maman mouilo asalaki. Avant le 12, abekisaki papa Mfumandongo. Papa Mfumambata bazalaki. Po etatikela ye musala po ye alingi kozonga akelovanda pembeni ya tata po azala molobeli. Alakisi papa Mfumandongo tala ba mama na yo. Oyo bakopesa yo maboko. Le 12 octobre, apesaki ba carte na ba catéchiste. Ce n'est qu'un rappel au Nazali Kosala. Toujours le mois d'avril. Le 16 avril, maman Fumandongo ndenge toyebi histoire. Moi si ya papa Fumandongo ndiangenda kontima. Boyebi date atikaka biso Le 16 avril. Il n'est pas gagné. Avril, les années Sanzamoko très riches. Mais dans le but de l'obamité, pourtant on a vu pour ça. Et l'autre, ça le 27 avril. Maman ya salaki ke biso ba mama tozala batu. Pambate maman na tangwa kalazaki komona na kaka une ménagère à la maison. Utilité pensa ya maman salaki te par rapport ya mwana mobali. Maman Mouilou atikalaki na musala. Ndenge lobaki na mobali na ye. Bosolo la kana nani na yo kaka yo lobaka yo moko na butu. Na solo la kana polo Yesu alingi kopesa na musala. Ya lobingi mapapa ngana kopesa yo maboko. Musala ya pasi. Mama Mouilou andimaki. Le 6 avril ndenge toyeba betaki ngonga. Atikalaki na musala pamba te bana ne bazalaki miketa ko bakali mobali na ye. Papa qui solo kele 7 ans. Papa Dialongana 5 ans. Papa Dialongana 3 ans. Bana mike.
atikalaki na bana na ye. Mobali akei mwana liboso mpe bakende na relégation na boma toyebi histoire. Sanza ya avril ezali sanza moko très riche. Nzambe alingi kovandisa kokonzela ye kati na mokili batata na bamama. Yango tozomona turbulence oyo. Me likambo nyonso ezali epai ya yo na ngai Kimbangisi. Batikeli biso biloko misato oyo ekoma na biso lokola récitation ou bien hymne national. Bolingo mibeko pe misala. Nzambe alingi kovandisa bokonzi na ye kati na mokili. Alingi alakisa nguya na ye azali nani po mokili bayebi nanu te. Mais est-ce que biso moko bakolo likambo tososoli? Toyebi qui sommes-nous par rapport à ce grand homme de notre Dieu? Kimbangisi moye. Tozana nyongo batata na bamama. Mais tokufutela yango ndenge nini? Zala na nyongo ya moto kasi ya Nzambe te. Ya Nzambe kofuta yango ezalaka pasi. Parce que ça a une condition très difficile. Bolingo mibeko pe misala. Tozala bana na botosi. Est-ce que tozali kotosa papa Simon sokatindi makamu? To maloba. Misala to yimaka te. Ban Israël 40 ans. Pona ko yima kaka. Yo na ngai tovandi na Nzambe. Nzaka za ko yebisa biso tala makambo za ko ya lobi. Nzaka alinganingisa mokili na ye. Tozomona ba catastrophe naturelle ya ndenge na ndenge. Et ça doit nous interpeller. Pourquoi ça? Bakoko na biso ba vivaki ya mote ni ba parents na biso. Même biso moko tango tozalaki kokola. Même liubwa ezalaki ndenge yango ezali lelo te. Po oyoka moto akufi faut eleka au moins en tout cas plusieurs années bon bozwi sango. Mais lelo tala liwa ndenge ekomi. Tomata tokita nalingaka exemple ya turbulence. Nous avons traversé une zone de turbulence et à nous avons soka le gars pour mamokili na seconde à pour ne parler que du 6 avril 2025. Oyeleka qui connaît na Kinshasa, mais bateau va vivre et à Mosukoyo qui solo na somo. Et puis, surtout, le baraté que nous sommes épargnés. Non. Toyebi to ekoko mela biso. To mona ki ndenge Covid ekwela ki biso. Nzambe soki alobaki asilisa mokili. Mbele tosila ki biso bonso. Parce que la plupart ya bandako tozwaki Covid. Eza boye te, hein? Bongo soki biso nyonso na ntango wana tokufaki nayebi ta na paroisse bato soki boni. Covid kaka. Mais l'instruction où ils allaient donner à tous, ton attaque à moi la lettre. Moutounio sosotam pour la gêne naïe. Biso pense de comment kenye pour ne pas attraper ça. Mais nous avons le but que ça la beauté, tout ça qu'on va mater parce que bon, il ne punit pas la seconde. On a tout le temps de se repentir. C'est ce qu'on croit. Kimbangisi moye. Les autres personnes qui le rendez-vous du donner et du recevoir. Tolobaki de l'eau, tokosala ntsinsani. Tomi bongisi hein? Et on dirait dans ce mot tokangita dirigeant oye. Tomi bongisi. Koreki oye.
bongisi ba maman ye bana ya maman mwilo ye tomi bongisi te tomi bongisaka nzembo fakia yembi awa toyebi ngonga te eko ya kolo mosala solo tomi bongisa ya kolo mondimi yeba otunama ezali kozela yo. Voilà. Fliki wo. Bobongami to bobongami te. Fliki bolembi nani aganyaki kuna Kinshasa? Botiaki mutu na sepeli. Lelo bitumba ngo balobi ya banani? Faki na ba mama. Papa Paulin bolobi nini? Est-ce que vraiment vous avez bonga mabino? Ndenge nazomona na bino bilongi, c'est vrai que tozalaki na mawa, mais bon. Aïe aïe. Maman to bunda. Ono ba eti na lobi to bunda. Bako bunda. Merci papa. Ba maman bozo banga faki. Bozo banga te mais faki pa na kabankasi aïe. Merci ba maman na ngai. Je te gueule. Papa le yo peut-être vous y avez ça les matos il fait ça il passe. Bokolonga te. Mama to kolonga. Fotolonga. Kolonga mama. Ezako. Apaki oye. Bino siko le bakala. Apaki bokolonga te. Kolonga te mama sitolonga. Bato penano na moni te kasi bolonga. Ezoya. Eza na nzela. Na mai te. Nzamba batela kana mona mo vraiment. Okomona mo mama. Pied gauche. Tokolonga te. Soki ntinsa ebandi bino nyonso bokeli banda. Pouvoir moko kaka ezozanga ngai yango nde nazozela na zwango. Po soki bokeli banda nasalaka likambo moko. School toujours. Tokolonga te. Na sepeli. Tomi bongisa po toyebi na biso ngonga te. Nzambe azobongisela biso lokwa kitoko. Bouleversement tolinga te. Kosalema te. Oyo bate biso tobonga pe tosalela po mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata monikoso. Amen. Sainte Oye. Sainte Oye. Sainte Oye. Maman conseillère directe. Likambo ya mvula oyo lubi ya Kinshasa 90% ya mvula oyo ebetaki na Kinshasa te. Eutaki na Bakongo. Ebuki esali ba ravin eye kosukela na mai ya njili. Mai ya njili etondi moyen eleka facile oyo ezalaki soutenir nyonso esalamaki na Kinshasa. Mais 80% ya mvula wana ebetaki na Bakongo kaka.
ndeye koenvahir bango oyo tomonaki na Kinshasa. Ndenge mama oti koloba ete ya de biso pamba te ekoyaki le 6 avril biso toyebeli ya motina totonda mayo toyoki tobomba mpe tosalela yango po ete na mokolo ya suka tobikisama na kombo ya tata mwana mpe molio mosantu na kombo ya tata ya mwana mpe tata molio mosantu